ta la famille, boko ta awa, makambo sur makambo, awa dossier sur dossier, awa ya pasi pe mawa, awa makambo kande tolobaka toujours et encore. Tambola mokili, omona makambo, tambola mokili, omona ya pasi, tambola mokili, omona ya somo, tambola mokili bande konanga. Makambo sur makambo, ser na biso Eunice Manyanga amemi ngambo bande konanga na ndenge moko ya somo après liwa ya mama na ye ebele abatu deja bakolinga bayeba bande konanga makambo ezali ebele ezosala kutu pasi ya makasi pasi pe mawa. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo Toye Lisusu, Toye la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Bande konanga ezo salaka pasi pe mawa na côté ya sœur Nabiso Eunice Manyanga la famille makambo ya pasi makambo ya kolelisa makambo surtout ya kosala pasi mingi na motema. Ke pasa ebele abatu bakoya kotuna mama Étoiline likambo nini lisusu mama na biso Eunice Manyanga amemi ngambo na ndenge nini eza nini mituna deja ekozala mwa ebele bande konanga avana ya kokota na mozindo ekozala malamu na ya kosensibiliser nanu bande konyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Grace Yampoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zema. Mama année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille Kande na yeb sakabino toujours et encore que la santé n'a pas de prix. Soki okobate la santé na yo te mutu moko te akoyaka kobate la santé na yo. Yango ezalaka toujours ya motu ya pe ya malamu en tant que mutu bate la santé na yo bunda pour na santé na yo soki omoni ke ozomi yo ka bien te ezalaka toujours malamu benga gavker na lombangu aya kosunga yo na ndenge moko ya malamu.
malamu ebele ya bato bandeko nanga omonaka bolali bolamuki mutu yango wana akwei bokomi komituna abelaki problème nini abelaki na ye te problème eza kaka ke abandaki kolandela nde sante na ye te bandeko nanga ezalaka kaka bongo Gavker aza wana na basolution ya makasi pe na basolution ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille kande to beta masolo, la famille kande to solo la, lelo toye na sœur na biso Eunice Manyanga. Avant na ye kokota lisusu na mwa mozindo, moi ba joyeux anniversaire toyebi ke ebele ya batu o bazolandaka biso ba o célébrer ba anniversaire na bango yango bandeko nanga na ye penza na système moko agu na système moko ya bien ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango o ba o nyonso ba olanda Étoile Ines TV na minute oyo oyebi ke ozo célébrer anniversaire na yo. En tout cas Étoile Ines TV na équipe na ye mobimba to ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Ka ndenge na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire bandeko nanga ezalaka lipamboli. Pourquoi? Parce que tant de personnes otobotama na bango mbula moko ane moko lelo oyo bazalaka lisusu na biso te. Lelo oyo ya de ces personnes o bakufa mais soki yo nzambe azobatela nzambe azobomba yo ezalaka toujours ya mutuya ko célébrer anniversaire moi action de grâce na yo de l'autre côté kanenge ezalaka na système quoi bien célébrer yango Étoile Ines TV na équipe na mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na système moko ya tokos. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o bazana matanga bandeko nyonso o bazulela kande tolobaka tango matanga yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi te matanga yaka na ndenge nango na système nango na kibo matanga nango moko yango bandeko nanga Étoile Ines TV aye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso o eza na matanga na ba famille nyonso o ezolela papa akufi mama akufi noko akufi tata mwasi akufi mobali akufi to mwasi na yo akufi mwana na yo akufi. En tout cas Étoile Ines TV na équipe ne mobimba toye ko présenter ba sincères condoléances. Courage na bandeko nyonso o bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie o sambela ba jeûne et prière o mati bangomba mais situation oyo ozobelela nzambe a changer ezo changer kaka te. Mosusu o sambela pona musala, mosusu o sambela pona mabota, mosusu o sambela pona libala, mosusu o sambela pona voyage. Osambeli mais ozomona kati non ezo simba te yango Étoile Ines TV na équipe na ye mobimba toye kopesa yo courage kotika nzambe te kotika pe prière te kangama na Yesu tingama na Yesu ata soki lelo esimbi te lobi to après lobi ekosimba dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. La famille toye le loli susu na la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Nabandi ebele abatu, baza déjà au courant, il y a mauvaise nouvelle, oyo et komelaki la servante de Dieu, la sœur Eunice. La sœur Eunice a outaki kokufe la maman na ye. Maman na ye akufaki c'était le mardi na butu. Mardi butu nde mama na bango akufaki ebele ya bato bazomituna mama ya ba sœur Eunice akufaki na nini ezalaki nini mama ya ba sœur Eunice abelaki te ce qui est vrai abelaki na ete mais apikaki ka crise na crise wana ba memaye na hôpital eye kosala que mama na bango kokaki kozonga lisusu te mama na bango ayaki kokufa donc crise kaka bino nyonso boyebi toyebi ba crise eyaka na bandenge ebele ya de ces personnes mosusu ezalaka ba stress o stressaka tellement mingi ozoyebaka ndenge nini ya kodigere ba makambo na yo ebele ya bato bakweyaka na banzela ya ba crise. Il y a aussi d'autres personnes kokola pe esalaka te ezala bato mosusu ba se retrouvaka na ba crise wana aussi il y a
makambo moko ezalaka pe spirituel donc kande boyebi kopike crise eyaka na bandenge ya ebele ya aussi d'autres personnes tellement bakobela bela eza ebele na kati ya nzoto bazotraite yango te yango pe suka esuka kala ba crise wana. Mais je sais qu'il y a beaucoup de raisons bokoki kokomela biso na ba commentaire bato mosusu bayekola ekozala toujours malamu. Sikoyo lelo oyo Sœur Eunice Manyanga amemi ngambo bandeko na ngai kandengo boyebi la servante de Dieu la Sœur Eunice abandaki koyemba depuis kala. Abandaki koyemba depuis kala, du coup toye komona ka kokufa mama na ye. Toye komona la plupart ya ba Congolais surtout dans des commentaires parce que biso kandengo boyebi to kotaka mingi na ba commentaire ya bandeko o balobaka ba commentaire na kila bino ka mwa commentaire moko en tout cas mosusu na efasaki yango par erreur na tila bino mwa commentaire moko kaka botanga nanu. Voilà, quand ndenge bozomona ba commentaire bandeko nanga pona bandeko mosusu oyo ba okoka kotanga te vu que ba écrit eza nango ya muke makasi oza mwa commentaire à liboso batala ye malamu ndokiye batala nani Sœur Eunice. Allez, commentaire ya mibale ata mwana moko azolela te Eunice allié mama. Bon comprendre. Oya misatu encore mobile ya Eunice aza pasteur. Aïe. Laissez tomber. Balie penza musuni munene po église ezwa succès. Po Eunice azwa succès mawa. Bazozela. Bozela. Boko kufa liwa ya soso. Boko continue kolia batume. Boza komi benga ba chrétien. Bibembela bino li felozo la bino. Oh nde Congolais. Oh nde Congolais bandeko nanga ba commentaire ezalaki ebele penza. Ba commentaire eza ebele pourquoi parce que ezala ba vidéo mosusu oyo déjà ebimaki batu bakendai ko filmer matanga ya ba mama ya ba sœur na biso Sœur Eunice Manyanga. Na ko filmer wana ba question ezalaki siko kane boyebi nde ba video wana déjà kane to oloba bongo ekomi déjà na ba TikTok ekomi déjà na ba Facebook ba commentaire eza ebele la famille mosusu kutu na efasaki yango par erreur tala kaka musala na biso oyo esengaka biso ka espace ya makasi sikoyo moi espace ezalaki te donc na effacer ba commentaire mosusu ba capture mosusu o na zuaki ya ba commentaire. La famille la plupart ya ba commentaire na koki koloba sur 100% 80% ya ba commentaire batu bazoloba ka non Sœur Eunice na mobali na ye na ebité parce que à ma connaissance na ebité Sœur Eunice na no balité azape na mobali te mais batu bazoloba ka non mobali wana bandai ko répondre pasteur ya église pasteur na bango yende mobali ya Sœur Eunice donc na okota makambo libala na yete mais tokota nanu makambo ya ba commentaire sur 100% déjà 80% ya batu baoloba ka non Sœur Eunice allié maman na bango pour na succès allié maman na bango pour na succès yango ba commentaire ya batu na ebité la famille na tuna bino nanu na Kongo na biso muto ko tiko kufa te moto soki akufi ezalaka kaka balie ye moto soki akufi ezalaka kaka balekisi ye donc na Kongo na biso na ndenge tozali moto akoki kokufa te na Kongo na biso moto aza na droit ya kokufa te la famille boyebisa nanu mama Étoiline ayeba s'il vous plaît bino bolandaka nga boyebisa nga nanu na ba commentaire nga pe na yeba parce que ezolekela ngai ezolekela nga penza mingi makasi ezolekela penza ngai eza kutu na ba commentaire mosusu na tanga ko batu mosusu bazoloba Sœur Eunice asi akoti déjà bikota kota Sœur Eunice asi akoti bikota kota na ba commentaire mosusu bandeko nanga boyebisa nga nani na Congo mutu akoti kokufa te donc na Congo na biso batu bakozala éternel moyen mutu akufa penza na Congo ekozala te ezalaka te Congolais oza somo bandeko tomeka nanu kosala analyse tosala nanu analyse na ndenge ya biso moko
Bon, na côté nanga. O batu ba olo bakeno. Maman ya sœur Eunice, mutu alekisi ye sa sœur Eunice alekisi ye pour na succès. La famille. Biso moko toyebi. Déjà na kilelo oyo, sœur Eunice azalaka na succès ya makasi. Sœur Eunice aza na succès. Sœur Eunice tolo bango aza na succès mwana mwasi oyo. Succès na ye ebanda avant ta maman na ye akufa. Peut-être soki ezalaki ke maman na bango akufika aboye, nde toye koyoka banzembo ba témoignage wana. Tolingaki peut-être toya koloba totala bien, mais musala nzambe ya bato. Déjà succès na ye ti maman na ye azaki na bomoi. Azaki déjà na succès la famille. Liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso. Biso nyonso taba biso oto osala ba émission un jour tokokufaka. Liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso. Donc mutu nyonso o mata o kita. Mutu nyonso na se ya moi akokufa. Mutu nyonso na se ya moi akokufa. Eza te ke non parce que mutu kinganja aza star, parce que ayembaka. Donc ye na famille na ye mutu akoki kokufa te. Ye nani? Ye nzambe. Ye nzambe oyo akobanda ko épargner batu bakufa te. Bandeko. Botika makambo wana. Congolais tika ba makambo wana. Congolais tika makambo wana. Congolais okoki kobomisa mutu. Eza bien te. Eza penza bien te bandeko na ngai. Eza bien te. Ata mukete. Succès eyaka epa ya nzambe. Succès eyaka na nzela te ke non pa kalekisa mutu boye boye. Batu bosusu ata ti ndenge bomonaka lelo bakendaka epa ya banganga bazwi ba succès. Nzambe akordaka yango. Parce que y a d'autres personnes. Oyo penza baza ya nzambe. Omeki kutu kokende na ndako nganga. Obeli liboma. Obeli penza liboma. Eza na batu mosusu ti bakokufaka. Selon nzambe bakotikala konyate pa ya banganga te. Okobela liboma. Botika la sœur Kimia. Botika la sœur Kimia. Na minute oyo, azole la maman na bango. Alors biso, normalement il fallait toya awa, toya koya komatisa mwa moral na ye. Ko perdre maman ezalaka eloko ya facilité. Ba o basi bakufela ba parents ba yebi douleur ya kokufela parents ndenge ezalaka. Alors tokoki kosala te ke non ndeko na biso azana matanga biso to se permettre to ya koloba te non allié maman na bango. Tanga bando liamba maman na bango bino bozalaki. Donc bino pe bo contribuaki. Pona nini bozo ya kosumu kaka pamba congolais. Congolais changer mentalité. Congolais changer comportement. Congolais tika motema mabe oyo zanango eza bien te. Tika penza motema mabe oyo zanango congolais eza bien te. Na se ya moi biso nyonso toza bapaya. Biso nyonso na se ya moi toza ba pèlerin. Eza na mutu moko te na se ya moi oyo akotika la libela azate pe akotika la kozala te. Soki totali pe mama ya basere na biso Eunice Manyanga. Azaki ya moko kola. Azaki ya moko kola. Ba crise wana. Surtout na ba âge na bango wana. Surtout bato ya munene. Basalaka ba crise pamba pamba. Ba mingi ya batu minene basalaka ba crise pamba pamba. Tomona yango na ba famille ebele. Ba mama o baza minene ba papa o baza minene mingi ezalaka ba bibela bela o bakufaka nango ezalaka ba crise wana na ba sucre nde bomaka bango makasi. Et surtout na Congo na biso toza batu moko tolandelaka santé na biso te. Bomoni Mundele azalaka déjà à l'âge de 30 ans. Azalaka donc na année moko akendaka hôpital 2 fois. Ba cheke nzoto mobimba. Mundele azalaka bongo. Mais biso ba noir ezalaka bongo te. Biso bato wa mwindu ezalaka bongo te. Biso to kende pa ya munganga. Wana seki obeli penza ya makasi meki komela bakisi ya yo moko na ndako. Omoni ke simbi te. Nde omona mutu ake hôpital. Pourquoi? Parce que to kota nanu. Biso déjà bato wa mwindu to lingaka ko yeba oyo ezotungisaka yo te. Mundele ndenge azabo ya taso kake hôpital ba yebisi ke non ozobela na maladie oyo ya 4 lettres.
akoileba na ye ok c'est bon na bandomela na nga bakisi mais biso bato ya mwindu ok ndeka na hôpital bayebisa yo ke non ndenge oza boye oza na maladie ya 4 lettres na kisi kutu okomela te okomi stress ekomi kolata yo ti mokolo kokufa omoni déjà c'est fini pour toi mais tandis que mundele amonaka soki nameli kisi na kosurvive ezalaka bongo mais biso bato ya mwindu tolandelaka te yango bomona liwa na Congo na biso liwa na biso bato ya mwindu ezalaka mwa ebele kufaka pamba bato mindele oyo omona mundele penza akufa apikaki crise mindele ebele bakufaka na baliwa ya bongo te mindele ebele bandeko nanga bakufaka liwa ya bongo te la plupart ya mindele bandeko nanga baliwa na bango soit asalaki accident boye na soki bayebisi yo maladi comprendre que c'est vrai eza maladi wana ebomaki mais biso bato ya mwindu ezalaka ba crise moto apikaki crise ezalaka penza baliwa ebele bato bakufaka nango bamaladi ebele na nzoto totikala koyeba te ezaka pasi pe mawa pona bandeko booloba te non sœur Eunice alie mama na ye en tout cas tozala bato oyo tokoki pe kocompatir na douleur ya baninga omoni ke moninga aza mwa douleur moko boye yo en tant que mutu yo en tant que congolais ya kocompatir na moninga koyaka kolinga kosambwisa moninga te ke non aliaki mama na ye pona succès sikoyo succès ya sœur Eunice oyo nyonso aza nango bino nde bato bopesa ye succès wana botikala kopesa ye succès wana te eza nzambe oyo apesa ye succès epuis sœur Eunice yango wana challenge combien oyo akutana nango na nzela na ye bitumba combien oyo akutana nango na nzela na ye mwana mwasi wana bitumba combien la famille botika bamakambo wana yango bomona bandeko mosusu omona aza na don na ye ya koyemba aza na ye na don ya kosalela nzambe mais la plupart des gens bakomi kobanga pourquoi parce que omonaka bakongole bakobanda bilobaloba omonaka kongole akokotelanga live omonaka kongole akosala boye kongole akomata kongole akokita bato ebele lelo bakomi kobanga koexercer ministère na bango pourquoi parce que y aura toujours des congolais bakoya koloba et puis bablo mosusu ezosala pasi komona mutu kutu osala commentaire ezata kutu mwasi te eza na mibali biso kutu toyebi déjà ke mibali bamakambo ya bongo bakotaka yango te mibali la plupart bamakambo neti ya songi bakotaka yango te bato oyo balela songi na niveau moko ya somo ezalaka biso basi mais ekomi lelo kosala pasi komona pe mobali azoya pe na bacommentaire aye kokomante ke sœur Eunice alie mama na bango nayebi te ntango bando olia mama na bango ntango bando olekisa mama na bango na yo na sœur Eunice bozalaki congolais azanga mawa congolais penzanga na lobaka toujours azanga mawa bandeko nanga congolais pasi pe mawa congolais azanga mawa na niveau moko ya somo tozala na mawa na mitema eloko oyo kolinga te ke basalela yo kosalela yango pe moninga te oyo yo kolinga te ke basalela yo kosalela kango moninga te la famille oyo kolinga te ke bato baloba mabe pona yo pe koloba mabe pona moninga te eza bien te lelo tolobi soki yo pe lelo oza star ya mboka na biso lelo tolobi nzambe asali yo ngolu kande tolobaka nzambe penza asali yo ngolu yo pe komi star nayebi te ki star yango na nzela nini lelo tolobi je m'excuse baparent na yo baya kokufa omona kana bacommentaire bato baye balobi ke non yo moto olekisi baparent na yo okosepela surtout na ntango ya matanga okotikala kosepela te eza bien te la famille ezalaka bongo babilo mosusu nga nalobaka toujours ezalaka toujours malamu toye tolobi tobeteli yango sete ezalaka bongo biso bakongole mosusu toolekisa toolekisa penza makasi yango badeko mosusu balobaka en tout cas na jour asuka na jour penza asuka tokotangaka bakongole na nini na lola c'est comme si bakongole ebele bakotikala kokota na lola te pourquoi parce que biso bakongole motema mabe tolataka motema mabe bandeko nanga na niveau moko ya somo biso bakongole toza na mitema mabe moko na oyebaka te soki ezalaka nini babilo mosusu tosalaka soki tozwaka kutu na pongi na butu ya kolala soki tozwaka pongi te ezosalaka pasi bandeko nanga pasi penza ya makasi babilo mosusu eosalaka pasi penza
yango bandeko na ngai nalingaki kana partager na bino kosambwisa oyo bakomi kosambwisa la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Bandeko na ngai congolais de son côté alobi akotika sœur Eunice te ye matakita kaka na sœur Eunice. Bandeko na ngai yango to profiter lisusu mpona koya kopresente lisusu ba sincère condoléance na biso na famille mobimba ya Manyanga. Wana tomoni la servante de Dieu, la sœur Eunice. De l'autre côté tomoni famille na ye mobimba, bandeko na ye, bayaya na ye, baleki na ye, na église na bango pe nyonso mobimba to ye penza ko présenter ba sincère condoléance na ndenge pe na système moko ya kitoko. Ka ndenge to mesana bandeko na nga biso chaîne na biso ezalaka toujours chaîne na bana nzambe tozangisaka batoli te. Toyaka toujours na batoli bandeko na nga na ndenge pe na système moko ya kitoko. Yango toli na biso ya lelo bandeko na nga eza mingi basé sur ba jeune fille. Ka ndenge bandeko na nga toyebi ke kilelo oyo lobi na biso ekozala nde bana oyo toobota, lobi na biso ekozala nde ba jeune fille. Yango bandeko na nga na eko profiter mpona kopesa mwa conseil mpona bandeko na biso ya basi. La plupart ya bandeko na biso ya basi bandeko na nga eosalaka pasi pe mawa. Basi ya lelo, ba jeune fille ya lelo baye kotia kaka matériel liboso koleka makambo nyonso. Matériel de batie liboso parce que namonaki camarade na nga moko boye na mwa iPhone nga pe ifona luka mobali oya kosombela nga iPhone parce que namonaki camarade na nga moko boye alataki kabelo nga pe ifona luka mobali moko aya kolatisa nga kabelo. La famille bandeko na nga ya basi baleki na ngai la vie ne se fait pas au brillant. Vie auto vivre. Ce que baby si yango lelo ni yebelake c'est fini pour toi. Espoir ekotika la lisusu kozala te. Donc ndenge ozaboye, ndenge ozolandaka nga. Ce que za nde vie o ndimi kokota. En tout cas na kosenga na yo bima na vie wana. Vie wana ekosunga yo te, ekoya ko baby sa vie na yo mobimba. Ekosunga yo te. Ekokomisela yo bisika moko mabe. Eza na mibali mosusu lelo oyo akena eko simba kisi. Na kisi wana bayebisi ke non il faut amema mutu. Il faut amema mutu. Sikoyo soki yo kolinga oliaka bambongwa mwana batu ya pamba boye kaka non parce que ba camarade nanga basalinga pe na sala. Okoya kokota mabele ka boye. Okoya kobebisa vie na yo ka boye. Alors, mutu nyonso aliaka oyo azanango. So do moni ke ba parents nanga baza a mesure te ya kofutela nga oyo. Sepela na oyo ozanango, ekozala malamu. Ekozala penza malamu.